pur est en train de venir na ba militaire nyonso ba M23 bananga na kati ya Goma. Na zebi no kalate. Jean-Pierre Bemba déjà a déclaré que chef d'état porte-parole la biso FARDC alobango déjà. Bako kote na Goma, mais bako zonga te, bako bimate, bako suke la Goma. Alors la RDC vient de se retirer de la francophonie pour une durée d'une année. Désormais, la langue anglaise sera utilisée comme la langue officielle. Arrivé en RDC aussi, il y a troupes militaires. Il y a Sénégal, puis il y a Mboka, il y a Sahel. Les pays Sahel, les pays Sahel, les Kabolaka, désert du Sahara, na savane wana ya Afrique centrale ya nord. Ah, sud Soudan. Ah, Soudan ya se. Alikuna désert du Sahara, mboka ya nord wana ba Tunisie, ba Maroc, bango baza côté ba désert du Sahara. Et ba mboka ya katikati. Ah, wana ba pays ya Sahel, ba Niger, ba Burkina Faso, ba Mali, ba Tchad. Nous sommes dans la chaîne Tindika Télévision. Mes salutations vont tout droit. Papa, papi, Kelly, papa Rife, qui sombe derrière la caméra. Papa Kapaya, Moussala Kitok, papa communicateur, nous sommes les caca, local, papa Thomas, bango nyonso wana, mbote peze bele, masolo de beta maka, pebi no nyonso balandi. Bozwaka ngonga na bino ya kolandaka, masolo beta maka na Tindika, en tout cas na pesi bino mbote. Nzamba bati la bino pe pambo la bino. Bolingwa Kongo pese me la bino. Mabele bakakola kango te mutu na mutene sikana ye pe abundela yango. Ki traite ne totika. En tout cas na koloba ibelete tokende mala moko na mama ya likambo. Toko bete la bino moko la lelo. Kagame devant la barre kuna na kati ya Arusha. Tosila ki kofunda Kigali Rwanda mobimba pona crime contre l'humanité. Crime de guerre. Viol, vol, makambo nyonso mabe azosala na mboka République démocratique du Congo afundamaki depuis 2003 pona mbeba ona sili koyebisa bino. Alors lelo le 12 kuna na kati ya Arusha na Tanzanie nde cour africaine ya droit de l'homme et du peuple nde bakosambisa pe na elike ya kokondane peye po mbeba na ye ba preuve ezali. Obetela ngoma solo awa moi analyse. OK na si j'aime surtout kolobela pe ya message ya monsieur Vital Kamerhe et pas ya population congolaise kolandisa maba insulte o asela ki kozwa yangu alingaki ya convaincre ba député pona dialogue o ya marque ya ba Senko. Alors situation sécuritaire to ko bandana no kutu na wana makambo ndenge zoleka parce que ba ebele penza bazo bate nini ezoleka na Est ya République démocratique du Congo. Tokobeta peli solo na 4e sujet na biso na une chaîne na kati ya mboka ya République démocratique du Congo eza na Kivu. Bazo kosala propagande de l'ennemi. Ko terroriser, ko tia peur kati na batu keba Bukavu en danger. Ndenge kaka maloba papa Vital Kamerhe abetaki nzoka mutu akokambaka 3e zone de défense atamboli amoni présence ya ba M23 ya danger ezati. Alors koyebisa bino pe chaîne moko kuna tokopesa la kombe ya chaîne yango pour bo comprendre que chaîne wana zo travailler pour le compte de l'ennemi pona koyeba ko bangisa ba congolais pe azo vilipender diffamer le chef de l'état atikala jamais ko féliciter tala likambo moko te mutaboye azana ngambu mususu ekuta lobi Félix Sekedi aza complice na bitumba azo salelo côté mutaboye na koyebisa bino ye. Alors toko kende ko pesa ye réponse ngai na bongisa mi lelo pona ko pesa ye réponse ngai mwana manianga réponse na ye akozwa yango. Non mbote na ngai epa ya papa président national le révérend pasteur honorable Jacques Lushiku Kaipanki wana président national ya VPF Vision Populaire Fachi
ye azalaka kaka elongo na adjo na ye. En tout cas, papa na mwana. Papa Caleb Kingidi Kuni, que je salue en passant. Wana, sans oublier le secrétaire général, docteur Gérard Beya. Wana, mbote uniquement pour na binonyo super membre ya VPF, Vision Populaire Fatim. Communication nde toko bandela. Avant tout kota na makambo oyo na yebisi bino na mukolelo. Papa Jean-Pierre Bemba. Oye bele bazoloba. Azonga kaka na défense. Azonga kaka na défense. Kala mingi te remaniement ya gouvernement souminwa. Kosalama poto kene na souminwa de. Bazolela. Est-ce que papa mokonza kondima ke papa Jean-Pierre Bemba azonga na défense changement sikoyo ekoko zala ndenga zala kaliboso ndenga zo sala campagne ya sensibilisation ya bato bakota na armée. Pona na kati ya Kindu papa Jean-Pierre Bemba siliko bimisa maloba que nous allons récupérer tous les territoires occupés par les ennemis de la République, soit na nzela ya paix, processus ya Luanda to ya Nairobi, soit na nzela mususu. Alobi yango kombote, menga nazobakisa chemin de la guerre. Wana ezaki na kata Kindu kuna aza en campagne ya sensibilisation ya ba jeune pona baba na kokota na armée Nord Kivu, Sud Kivu, mobilisé derrière le chef de l'État pona bouter dehors l'ennemi wazonio ko la biso bandakala. Alors, programme ya Senko. Est-ce que pour esengele ki akende kotela mutu oyo bato oyo esengele ki Senko akotsa na kati ya gouvernement oyo yazo raisonner o mbongo akokamba. O babenga ka gouvernement transition e kosuki la peka na mituna bango. Bake ko luka PPRD. Mais PPRD na nzela mukambi nango albibiso na kati ya PPRD to ana posa dialogue wana te. Mais lo ka tozalongo posa Félix Sekedi a démissionné. Wana nde réponse kaka ya bato a PPRD ba boyi na bango dialogue. Oyo wana ezobonga makao ambongo akambango ale ba mususu o Kabila za la ministre ya intérieur bango ba boyi na bango makanisi wana. Communication mususu ako betela bino. Ezande RDC asili ko sala asili ko signer ba accord militaire officiellement. Yokaki que un représentant ya Russie aza na mboka ya République démocratique du Congo pe pona kosala ba accord pe pona ko bongisa boyeyi ya papa Poutine awa na mboka ya RDC. Donc la RDC vient de signer officiellement des accords militaires avec la Russie. Ozana mboka nini pona ko betela signature ya ba accord au militaire na Russie maboko. Alors, ministre ya sport ya Sud-Afrique, donc ya Afrique du Sud, a tombo ki kotela, ndenge ba Congolais ba nyokoma, et pas ba Rwandais, commandité par les États-Unis et l'Union européenne. Ministre ya sport wana ya Afrique du Sud, Gaëtan Mokenzie, il appelle à la mobilisation de l'Afrique, principalement de l'Afrique du Sud, contre les M23. Et leurs alliés, leurs parrains. Il a même exhorté son pays, l'Afrique du Sud, à agir pour venger les 14 soldats tués par l'armée rwandaise, M23. Alors, il y a le que même moi-même, ministre des Sports, mais je suis prêt à aller rejoindre l'équipe, il y a un militaire pour na kubundisa ba M23 banguna ya République démocratique du Congo. Une autre information, une autre communication. Ba église de réveil bazalaki na lisanga na rassemblement ya mabondi lipo na makambo ya bitumba ya este basangisaki mimbongo to basangisaki ba dollar pona koyeba kopesa aide en présence ya ministre ya justice parce ba Constant Mutamba azalaka wana batielaka maboko na ba passer ba assemblée de réveil awana Kinshasa ba lokoti bambongo na réseaux sociaux ba ye kopesa ba montant. Mais toyoki lisanga ya ba pasteur ya ba église de réveil et ko démentir que ba montant oyo bakena kopesa eza ba montant moko eza rumeur eza réalité te bango commission na bango elokotaki mbongo wana baselaki nanu kopesa compte rendu ya chaque église mbongo o bapesi te.
mais du moins na réseaux sociaux balobaki que papa Wallace ndi azalaki le premier pour na kopesa 31 000 dollars. Alors nde elandaki ye ministère amen ya papa Mutombo amen, donc 15 000 dollars. Elandaki Moïse Mbiye na église de Mobimba apesaki 14 000 dollars. Ne voici l'homme 13 000 dollars. Marcelo Tunasi 12 000 dollars. Ne apôtre Dalo 9 000 dollars. Ne Asekaya papa Mukuna 2 000 dollars. Et Dodo Kamba apesi 1800 dollars. Nani Mususu Oyo Kalambaye Mai Kalambaye apesi 1600 dollars. Alors Denis Lesinasuka 28 dollars. En tout cas bamoni ke ezako minimiser ba mususu bango moko ba passer ba pesi message ya démenti et wana rumeur ya Facebook ya réseaux sociaux bango nanu ba publier ba montant église moko na moko apesité ana peut-être yokaki ndenge mususu. Voilà un peu comment nouvelle ezali ya makambwana. Alors une autre communication. La RDC interdit le Rwandair aebanako utiliser espace aérien na biso. Soko lingo kende Brazzaville balukananu kuna tiba Centrafrique ale okeba. Soko lingo kende le côté AC balukana C jamais okokatisa na RDC okende Brazzaville. Tumbu ba peso ko to molo kalikolo to beti. Bandande mibeko yuti na gouvernement congolais avion ya Rwanda ekole kalikola mi pepe na bisote. Wana nde communication tozo ko baka na communication yeba makamu nini ele karamboka ya Kishasa. Communication mususu ona ko betele beno ya mama Judith Suminwa mami kolele kaki conseil des ministres moko ekataki makambo na tina ko réduire ba train de vie ya ba institution nyonso pe ba kokende ko toucher ba fonctionnaire mais ba fonctionnaire ba sepele langote. Alors basili ko changer gouvernement ya mama Judith Suminwa basali communiquer balobi le gouvernement congolais annonce que makambo ya mécanisation ya ba ndeko na kati ya fonction publique ekosalema nango ndenge ekendelaka ekokata na te. Le gouvernement congolais annonce la poursuite de la mécanisation de nouvelles unités malgré l'effort de guerre. La mesure suspendant la mécanisation des agents publics à 12 mois est levée. Cette mesure est levée. Bon, voilà de communiquer mususu na koko pe sabino e angwana. Na oko bananu na ba communiquer. Toyebi que arrivé yaba troupe sud-africaine ya surplus et salamaki na nkuku bango bakendeki STT bango direction Lubumbashi. Pourquoi Lubumbashi? D'après ba ouïdir, d'après ba rumeur, d'après réseaux sociaux, il y a eu des gens militaires na kati Angola, des Congolais, mais na kati ya compte ya ba militaire bakendela bango Angola, lukamaki epa ya John Numbi pona ko travailler mituna bango basala na Katanga ndenge makabasala ki na Goma. Jamais papa Lorenzo Andi Mayango exposé bango ba réunion bango ebeta maki na Fricide. Lokola plan ezali contre kokota Tanganyika Katanga nde yangwana ebele kutu ya ba militaire wana bazwa maki deja bana maboko ya leta na ndolo. Voilà koleka ko bebisa ketu de ba Congolais ko déranger ba institution mboka wana isa rumeur. Bon, na déterminé. OK. Avokendo nini sous balobi arrivé en RDC aussi ya ba troupe militaire ya Sénégal pe ya ba mboka ya Sahel. Ba pays ya Sahel oye ba mboka na ba benga ba pays ya Sahel oye kabolaka désert du Sahara na
savane wana ya Afrique centrale ya nord. Babenga pe ba sud ba Soudan. Soudan ya se. Alikuna désert de Sahara, bamboka ya nord wana ba Tunisie, ba Maroc, bango baza côté ba désert de Sahara. Mais bamboka ya katikati wana ba pe ya Sahel, ba Niger, ba Burkina Faso, ba Mali, ba Tchad, à part kaka Mauritanie, mais bamboka nyonso ya Sahel bakani kokita na RDC pona kozala na sima ya RDC. Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, et base militaire, il y a Russie et un Tchad. Même kutu RCA, Centrafrique, nasima ya RDC. Afrique du Sud, nasima RDC. Mboka bele, bandimina banko za la sima Rwanda, lokola Brazzaville, lokola bamboka msu, lokola Uganda, mais RDC, ba ebele na kati Afrique, balobi non, non, comment un pays noir, ba na côté mais la pays mususu noir, mais dominé, donc commandité par l'Amérique. Est-ce que ça en Amérique a payé mon Afrique et que de côté moutou ne va payer Europe? Non, il faut bamboka ya ba tout monde et élément. En tout cas, unité ya ba pays africain et bandinde awa jamais. Il faut makambo échanger ordre mondial ya sikande tozo kota. Mais bango ba simba ordre wana ya domination, ya suprématie sur les autres, ba koka kotika te. Mais ba kosuka na ko lâcher. Wana de communiquer mususu ndo yangwana. L'Occident avait déjà préparé un coup fatal na RDC. Parce que Bango a intérêt na Bongo et a menacé depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Oh, d'après ba charte ya ba impérialiste, président Nyons Akolinga ko bebisa ba intérêt ya ba américain, européen, il faut président wana alongwana lombango. Ndenge balongwala Lumumba, ndenge balongwala Kabila. Apena posa basala ngo pona président Félix Tshisekedi Nzambe aza au contrôle. So basala ngo déjà yambalo bakutani na libanga. L'Occident avait déjà préparé un plan contre notre pays, la RDC. Ils ont aidé le Rwanda pour entrer à Goma. Na kopesa Rwanda na kodoter Rwanda na matériel sophistiqué ya mikolo. Mais toyoki pe que Goma na musika ils ont déjà encerclé. Offensive moko ezobongama. Mais soko kena ba chaîne na bango. Le côté na bango, Goma ils ont encerclé te. Eko na ngala ezobisa yo offensive ezobongama. Bamboka nyonso na soko bazondi makoya, c'est que loko moko ezobongama. Koyoka banguna te. Aleki. Alors, balobi que il y a des médias qui détournent l'attention des gens. Na kati mboka RDC pona kondimisa bango que Fachi asali le côté, Fachi nde mutate kimboka, Fachi asa complice. Balo babongo. Ba médias mususu lokola la voix de Kivu kuna médias moko au service de Kagame. Jamais batikala koloba bolamu ya président Félix Tshisekedi. Kaka azo ki permettre tala ndenge bombarder, azo ki permettre tala ndenge batika Goma. Tala ndenge bazo nga cause bazo pe Kivu. Président atie batukuna na bato Goma, na bato Nord Kivu, bakamba Goma. Bango mo bazu mbongo pa banguna, bakimi na bango. Faute ya président. Bino moko ba kolombo ka fubo bati la mboka par rapport à mutazane, est-ce que ba obakamba ki ba maire de la ville wana bazaki baluba. Zai ba Congo. Bandeko ya Est, me baligi mbongo bateki mboka na bango, ali baya kotiela ngona mutu ya chef de l'état. Tala ba radio ya boy. Tala ba chaîne ya boy. Chaîne ya télévision boy. Ça c'est drôle, hein. Alors, soki bomona ki ba ambassade nyonso non bima ambassade d'Amérique abimisa batunaye, ambassade de France abimisa batunaye. Bango nyonso c'est que ba prépara ki eloko. Maintenant la peur a changé de camp. Ba ambassade nyonso za na kata Rwanda. Bazo bisa bango babima parce que eloko moko ezoya. Parce que tout le monde ba papa bazo sala ba propagande ya mabe. Oh non, RDC ils ont déjà encerclé Bukavu, ils ont déjà encerclé kuna ambassade pe ba membre ba ambassade no ba membre diplomatique, corps diplomatique ba pesi bango ordre ba bima na Kigali. C'est que ni les salama. Les FDLR sont déjà à côté de Kigali. OK. Wana chaîne wana kolo bangote. L'Afrique du Sud
s'élève pour dire non na projet ya ba Amerika yango atindi moi batu supplémentaire na o bazali na kati ya Nord Kivu. Burundi 12 000. Il y avait 8 camions et outaki na renfort na Rwanda pour na baya kozwa bakende ti Uvira ba bloquer nzela ya ravitaillement ya Burundi et ya na kati ya RDCT. Ba militaire burundais bazu bango en embuscade. Les 8 véhicules pulvérisés. De plein de mindouk, 6 plein de militaires. Mon côté abik, bake kuta nana papa Mobutu. Est-ce que kuna bako beta ngoma solo? Bango bako beta ngoma solo te? Ba ebi keza pour avantage à Fachi. Merci na ba militaire à Burundi parce que bazo sala ngombe pour protéger mboka na bango. Alors maintenant, c'est le Tchad qui s'est décidé, Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, bazo une décision ba kita na mboka ya RDC pona kosunga RDC ba longisa ye. Ruto, Kagame, Museveni, décision ezali. Ba mboka nyoso wana tango ba ye kosunga RDC pona ba longola ba 3 présidents wana bazo déranger Afrique mobimba. Afrique zangi kimia pona bango. Ba marionnette, enfant de salon ya ba américain. Le pur est en train de venir na ba militaire nyonso ba M23 ba nanga na kati ya Goma. Jean-Pierre Bemba déjà a déclaré qu'il chef d'état porte-parole de la mission FARDC alobango déjà bako kote na Goma mais bako zonga te bako bimate bako suke la kuna. Alors la RDC vient de se retirer de la francophonie pour une durée d'une année. Désormais la langue anglaise sera utilisée comme la langue officielle. Ngakutu anglais te lingala. Lingala nde kokoma siko langue officielle na place ya français. C'est na biso lingala parce que presque pe mboka mobimba tokoma pe koloba lingala. Et na bamboka na biso kote balari batlobaka pe ti kote na biso okati luozi kuna na kati ya secteur ya Mbanza Ngoyo. Na mboka na biso na Nzengita balobaka lingala. So kena bamboka na biso na kasi kuna na kasi kuna pe balobaka pe lingala. Wana na Songololo na ngambo oyo territoire na Songololo ona na kasi. Ok, communication ezo continue tina Ituri kuna pa ba mama Mimi Birima balobaka pe lingala. Ti kote ya Balubero kuna na Rubaya balobaka pe lingala. Alors tu teka lingala langue nationale. Obimi na kati ya francophonie, merci gouvernement congolais to lobaki. En tout cas, plusieurs infiltrés rwandais bakangami awa na kati po moko soba pona bazo kanga bangote bazo lo bakaka otomonaki non ça va pona to la kisake bazo kangama na la kisabino déjà image ya bandenge ba rwandais ba teba ona mutuka bazo me bangope réaction ba congolais donc ba infiltrés rwandais belé ba kangami déjà mais na bisika bango bazo bomba mela esika batiaki bango basala désordre na Kisasa ba kangami déjà. Balobaki kuna na kota Congo central na Mayidi. Kuna kota na ba ferme za kuna plein de bâtiments non identifiés avec des armes. Gouvernement tinda pe ba militaire kuna. Ndenge bozwaki bato baza na grotte ya Mbanza Ngungu ba 600 personnes ba kangamaki olingi pe kuna délégation ya ba militaire ba kende kozwa bato baza na ba bele kuna non identifiés avec des armes. Soki bosali fui pe na kingakati bakozanga pété. Alors les États-Unis ont suspendu leur aide apportée na Uganda. Pena bamboka mususu. Alors Uganda a profité ki lango makasi nde esali ke crise ekota na Uganda ya kufuta ba minganga. Nde basengi ba minganga ba banda kosala ofele. Ba minganga ba yebisi Museveni papa. Biso to sala ofele na banda ko peto kofuta ofele. Ko yebisa pe ba banda ko to vandaka. Donc, Romonike, bamboka na bafaka na bambonga batu mususu. États-Unis à Kangi. Est-ce qu'il y a encore ici à dire affrontement à Calais? Bombe eyaki kokwea na bandaku ya bato euti na ngambo ya ba M23. Et kokwea na kuna na kati ya Calais, panique na ba population. Panique na ba population. Donc moi kalapete na Kalinda na marché moko
kuna na kati ya selili ya makampane bombe moko ekoyoka mpe kuna na kati ya Beni banda le 25 janvier 2025 bombe ekoyoka kuna bombe artisanale mais lobi le 11 février 2025 bombe ekweyi susu kuna na mboka ya Muwangwehe bombe ekweyi kuna 1 km ya Iusi kuna na kati ya Kale affrontement eza kuna bombe ekweyi pembeni ya Iusi na kote ya Beni mais na mboka ya Muwangwehe. Alors ebele bazokima bitumba na Sud Kivu bazoya na bateau na Tanganyika fui nanu avant okota na kati ya mboka. Félicitations gouvernement provincial ya Tanganyika. Ere salama kipelobi kuna na Lubero. Bon, affrontement entre M23 na FARDC Wazalendo. Alors Wazalendo ba résister contre l'attaque ya ba M23. Ba boaki ba bombe main et salut côté le côté. Affrontement à Lubero, les M23 ont lancé des bombardements na ba position ba FARDC kuna na kati ya Kivisire à 15 km ya Mambasa. Ni les sans effet. Bon, ministre de la Défense na biso Guy Mwademvita akendeki kotala na Beni ti akoma kipe Lubero à quelques kilomètres ya bisika bato ba bunda bitumba a signé pour ko réconforter moral ya ba militaire na biso pe kotala nini baza nango posa parce que ka batindi aide et comme lango te batindi ration et comité batindi menduki et comité yango yemo ka bandeko kita terrain pour savoir ce qui se passe en réalité nini bozangi nini bozalango nini bozu déjà voilà un peu otokoloba papa Mudamvita musala malambanda kala ozalaki wapi. Alors Vital Kamerhe asalaki message moko kolandisama ba njira zwaki principalement pe et pas ya pasteur Gili oya ndeko na biso moko na kati ya parlement debout on a kolobake makambu Kamerhe zoloba wana oh non faut pas ça la dialogue na ndenge ba senko wana pona ko tika manduki pona kimia na mboka so mutabo il faut pas pendre ye wana nde papa Gili mutalobaki yango et monani que eza menace de mort nde basela ki ko interpeller na kati ya justice pona ko éviter nyungu pe eni e yasuma kasi contre Vital Kamerhe nde apesa ki message sima ya rassemblement bazalaki lango en congrès pona na kati ya palais du peuple ezalaki nini to kananu juste après dans une cérémonie ya prestation de serment ya ba juge ya cour constitutionnelle na kati ya congrès salamaki lobi le 11 février 2025 ne Kamerhe alikaki na ko exalter public congolaise population congolaise baeba na kotika nzela ya mafinga baluka nzela ya kimia pe ko se rassembler to kende ko kende lisima ya président Félix Tshisekedi pona ko faire face na défi oyo ba rebelle ba tieli biso sécuritaire défi sécuritaire o ba rebelle ba tieli biso oyo mboka na biso zo traverser. Évitons les injures les insultes qui nous divisent davantage et cela profite à l'ennemi. Voilà message à papa Vital Kamerhe. Une plainte et Pesamaki et pas la République démocratique du Congo contre le Rwanda depuis 2023 par la RDC contre le Rwanda, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Pona sali nini ezanano na Arusha na Tanzania. Pona sala nini makambo nyonso mabe azosala na mboka République démocratique du Congo tofundaki batala makambango ba repousser yango lelo le 12 nde lelo makambango ezali ba pillage asali ba massacre asali na République démocratique du Congo depuis 30 ans en tout cas jamais. Alors le gouvernement congolais kendaki na ko se saisir na dossier ba fundaki Kagame. Gouvernement congolais azaki na réunion na bato ebele baza ba victime pe bato fu ba pesa ba témoignage et longo na ba ONG ya droit de l'homme ba kele ko sensibiliser population o baza victime ya ba atrocité ya ba agression ya ba viol pe makambo ebele na ba o baza ba témoin ba banga te ba kende tikuna na Arusha ba pesa témoignage na bango wana de vice ministre ya justice mutu apesi communication wana. Je crois c'est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous en prie, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez, commentez et partagez l'émission avec Dieu. Nous ferons des exploits. Au revoir. À la prochaine.
prochaine.